Ingeta, là c'est votre frère Mbuta Nzinga Kawandiako, Mfumandamba, Monansundi, Yenge, Mutatukamase. Ingeta, Tozali na Kimpese, Tonaku Kimpese, Kumorke ya humain, kwa kukona makesa mabundiako, Muma fetizi kwa unu kiaki, Nenge boyebu que les 30 zali spécial enterrement, il y a des adeptes de Monakongo, na ba événement malheureux, et les kaki na niveau ya Songololo. Alors, Mbuta Nzinga a koki kotika là vraiment croiser le bras à niveau de Kinshasa et c'est pour cela qu'on s'est rendu ici pour assister à l'obsèque Ndenge et Kosalama. Là, Ndenge besoin là oui, tous allés à niveau humain, oyo, toye pour na ba recueillement, to peut-être pour na kobimisa ba Mbuta na biso oyo, toko kene kotika bango na place oyo esengeli. Nena biso ke ba événement oyo eleka na Songololo. Bambuta wana ti lelo nanu bakundama te et le 30 janvier yango les équipes prévues pour l'enterrement ya ba adeptes wana et yango na lobi que bam ti Vito Mbuta Nzinga akoki kotika la na Kinshasa te sans pourtant se rendre na Congo central pour venir assister vraiment ba événement ndenge ekozala. Donc vous nous allez rien rater ndenge tozali donc ndenge to ko bimisa ndenge to ko kenanzela et ndenge to ko kunda nyonso bokozwa yango na intégralité nyonso grâce à la chaîne Nabiso, BAM TV, Petrozoa, interview, il y a grande personnalité, il y a Bedem, Oyobaye, Awa, vraiment, Ingeta, c'est la Ingeta Mbuta Nzinga Kawandiako Mfumandamba Monansundi Yenge Mutatukamase. Vraiment ndenge na promota kibino ke na koya kosala reportage à partir à Kimpese jusqu'à la Songololo et awa tozali na Songololo bisika oyo vraiment to kosala ba enterrement ya ba adeptes na biso. Vraiment ndena ibisa kibino ke boko raté immense moko te na se ya mbula na ba difficulté nyonso na ba passe nyonso mais en tout cas tozala ki wana pona ko survivre pona ko sala musala pour que vous allez informer au temps réel. Donc, bimaki na mort que ya humain, to biemeli, to sali ba manifestation nenge zalaka, to sali ba cérémonie nenge zalaka. Après mort que ya humain, ils ont que transport, ils ont que kinzela et qui titi na niveau ya Songololo, aux hommes na biso na kata Songololo. Et Mbuta na biso ba eko kundama isika o bozo komona makambo ezo kolekela. Donc vraiment, tous ali de cœur na bino vraiment botika bandeko o ba perdre ba famille o ba famille o ba perdre batuna bango vraiment botika bango ndenge wana te na kosenga na bino oyo bozali libanda ya mboka bozali de partout dans le monde o vraiment bozali ba adeptes ya bundu ya Congo o bozali peut-être ba membre ya Bukongo o bozali ba Benakongo vraiment na kosenga vraiment un geste de soutien na bandeko na biso oyo ba perdre ba cher ya ba famille na bango parce que batiki bana batiki basi batiki ba famille ba bandeko ebele o ba misusu bazaki ba likunzi ya famille a misusu bazaki donc talaga la parent la famille et bana batikali moi si atikali vraiment na kosenga la bino vraiment soutien la bino total ezala vraiment ezala parce que en tout cas plus rien ne sera comme avant cette fois-ci to ko et ko sala suna ndenge ezala kate ba biso ba o to perdre ba parents na makambo oyo malgré to bénéficier qui na ba makambo na te mais cette fois-ci na ba on va perdre ba bana on va perdre par la bango na basi on va perdre ba mbali na bango en tout cas na kosenga il faut to soutenir bango to sunga bango biso ba mtivi to lobby vraiment to sala soutenir biso na ba ndenge nyonso pour que vraiment bolamu ezala biso to kosenga pa na bino contribution na bino ezala vraiment na ba famille oyo euti ko perdre j'espère bozongo na biso tozali vraiment na Songololo na Congo central processus na Songololo yango na bozongo na qui vraiment batu aza ebele
pour assister scène il y a enterrement peut-être manifestation très douloureux et zoko choqué mingi. Alors toko zwata interview ata ya mutu moko ata mutu mi balé vraiment ba yebisa biso vraiment toko kende vraiment to soit interview ta mutu moko maman bonjour. C'est possible vraiment au na micro biso par rapport à événement même qui Congo même lingala même français même anglais ça n'est pas non par rapport il y a